Ali awa na pekisi bangu buyiga kutika kwa kutisa mitingi awa buyiga kwa kusala barenyo awa sasa yami bale bazo sala kindumba komola batele mwono awa na kwe kibasale ko kuna 3 fois mutika. La majeure partie de la c'est pas les enfants qui proviennent de loin. Les enfants, c'est quoi? Tu as besoin de dénoncer. Et comme le rôle la représailles et pas na biso. Quatre jeunes garçons, na moi si moko. Bazo la le awa. Biso to bengana bon awa no. Na mutuka o. Ba koti dala kati. Biso to to bengani bango ti bakei. Muno bavanda awa. Da buzo basala awa. Na basi na bango ya bakulula. Bayo sala buzo bakala awa. Nde hotel. Nde hotel mo yango. Kaka boye grand kuluna azopesa bato ba machete bakangi batiki ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika ekoma chambre bakulula bazolala bopesa bamama nimero nalobi Awa bakuluna bakoma kolala na mituka. Oyo nyoso. tokosunga bino kokozala mwaya kobenga ngo te tokosunga bino Papa, leo avertir yo. Kama sana batu ya mabena kati ya lopango hapo. Bala ko bebisa. Soki bato ya mabe bazana kati ya lopango bana oyo ya mabe basimba kama machete bakenda kobotola bato ba moto bakenda koyiba. Oh bafanda ka ipale na yo azala mwana kasi na yo azala mwana na yo banda ko luka place ya kotinda. Soki oza mutu abako ngo tinda ina mboka na bako. Soki oza ka soki otiki ye soki toyemba na sima lopango ekotika la poste ya police bakocha drapeau ekobanda kopepa likolo na mibeko ya bakonzi euti likolo mutu nyonso azobomba mutu ya mabe soki yo longoli ete mbala simere tokoya bakozwa Jefani etelemi awa bamemi yo papa batio na kati ya Jefani bakie kotika oyo na suka mboka kote ofanda oza mutu awapi papa bakoki kotika omoni ova Kishasa place bakoma oreva Kishasa bakati sio na mutuka batiki yo na ngambo na biloko na yo okende koluka mboka na place kokende na Kishasa okonyata susu makolo te po yo ozobomba bato ya mabe bengana bango yebisa bango bakoya kobotola ngai esika soki eza esika bato batikaka yo ozobatela yango malamu soki eza ya yo bakobotola yo soki eza ya bato bakobotola yango ekokoma biro ya la police parce que bozo yoka te bozo bomba bato ya mabe
bozo bomba batu ya mabe bato bazo bimaka basali mabe bazo mi lisusu balali tolekaka tolobi papa bo dénoncer batu ya mabe po tocha bango maboko totinda bango akile 3 bakozi bakoyeba nini bakosala na bango soki misala soki kozala nini ba décision na bango moko bayebi koma bakosala na bango na yo ki papa naloba bon place oyo eza place ya mwana ngai bato bazali awa na pekisi bango boyika kutika kwa kutisa mitingi awa boyika kwa kusala barenyo awa sasa ya mibale bazo sala kindumba komola batelemo wana awa na kwe kibasale ko kuna 3 fois botika kusala makamo ya mabe na kena na la police na awa la police na biso la komi na kena yebiseke takuna lupango na nzombo na mubulu papa police wa komanda wana oya koma kala biro wa akamati ba 2 numéro a pesima le biso ko moni ba ye téléphone biso téléphone kaka numéro mibale oyo bato bakepa ka makambo etali bakuluna makambo etali bato ya mabe zo numéro za ngala soki omoni be alors zina tiko 6 eza ndako na yebisi bango bo tika ko ya ko kota awa oyo eza lupango wa bato yanga ite ya mwana benga na kengela kaka lupango boko bino bokia ko kusala musala mubulu awa botika kusala makambo menjo ya zaliawa na bato ne mususu bayaka kusala bare bote na kamati film o permettez-moi. Voilà, ici c'est ça que awa pe ba siblaki déjà maman ba siblaki déjà que nous a siège ya mabe ba civique ba zone ko la bongo population mingi ba bata mande awa voilà ya omoni papa ba bandi ko kima botika ko ya ko kota awa eza lupango bato yanga ite soko bono ko sala kindumba soko bono sala muyibi to ko ba diamba bokene na place mususu awa te papa siko balala kawa zila part de papa donc yangwana na juila ke bango fimbo ngali soki na moni susu siko na ko téléphoner lokola ba pesa nga 2 numéro ya na commanda ana ko téléphoner comme ça ba ko kanga bino baza kuyoka kakate eza la moi eza la butu baza kuyaka soki na ke église manga mtaki mbangisi na ke église na ke soki na ke église na kota déjà pa kota ba bino komenda mol botika ko kota awa eza lupango abati yanga ite ngada kengela ga lupango me yanga ite andi soki na zui moko na kupeta ifi na lakita ko akimba konyoso to bayaka pardon mam bayaka bo 19h jusqu'à 22h awa tongo avant 6h déjà ba côté ba meni songa na ke église ba côté ba meni wa fu le ba ko bana za ko yakuna parce que kintwa dia wana Afrique numéro 50 za ko ya poni kuru bakili donc yango la mama ezo pesa nga pasi na bela ka tension na bela ka stoma donc na baladi ya makolo mato inayoka ka biente makambo ko pesa nga pasi na solala te ezolala te donc bakambo yango ezali awa ezopesa ngai pasi mama tukula oye numéro wana soko bengi okozwanga oui ma numéro bapesaki yo soko bengi okozwanga soki obengi ça va ça soki omoni kaka baye benga soki namoni baye abengi na voilà oyebisa bango te oloba na bango te oyebisa bango te zela na benga police te yo kotaka na ndako batama obengi komanda baza awa bakomi biso yo fandi pe kimia ko benga na bango te ero toko ya tokochi tokocha bango mabo papa merci sunga biso merci ko lobi ndengo wa soka moni kaka azui numéro la ko benga obenga bayoka yo merci. Voilà, awa eza esika donc siège na bango j'ai donc sunganga awa nazomona pe ndike basala mwa chambre basala mwa nini moko awa esiko wapi vraiment ba civique ba nyoko la bongo population e ba ka ko batama awa koyiba biloko ya batu alors omoni bongo bukasi ya police ya proximité ba kitaki sur le terrain ba tidi yango e ba ko tia bango pena maboko ba kena ki de droit esiko wapi bango esengeli ete bazala vraiment pour balingi bazala ba sika moko ya pasi alors autrement que ça la exact yango la position senga vraiment ko dénoncer sika pi batama be bazali ko yebisaka bango donc voilà baki bazikida camion oyo batu soki nda bazikida do mama opanga koleka ba aero do mam pona ka poko ba camion do ba batama bakati sécurité ga de sengi
numéro ya telefone asi nasala nyonso na tambola naloba na bino moma ozomona bato mabe bazosala réunion omoni bango bazosala mwa likita bobenga kenda ata na nsima ndako kenda ata na toilette signale yaka mpe kofanda sala sambla tokoya tokotya bango maboko me bosalaka yango te totika banimero bodenonsaka bobenga mpo kokende na polisi te amona yo kobenga mpe te na kati ya bato bamona yo benga ya kobatama soki obengi moto akoyeba te ti tokoya totye bango maboko moto akoyeba te devant na biso biso toza mpona kobatela bino na biloko na bino bino mpe devant na bino fo kodenonse mabe kodenonse te oganga te nimero ya telefone tozotika soki oza nango te ata na ntongo ye na biro ye kodenonse ozwi nimero ya telefone kodenonse bango bozwa nimero ya telefone bodenonsaka bango bozwa na nsima kuna bozwa nimero ya telefone bodenonse bato ya mabe neti bamama okopesa bango bamona makambo ebele mpe basala bamisalo pesa bango nimero ya telefone moto ezotia motuka na balabala eloko leki balobi na yo motuka na yo kotango na kati ya lupango balabala ezali esika kobomba motuka te soki ozali na esika kobomba te kosoma motuka te okokolaka mona kuluna soki tokangi yo papa bodenonse bakuluna mutu nyonso ezaka kuluna te criminel omoni abimaka na manduki abimaka na machete atemaka na bakwe bozwa nimero ya telefone na se bozwi nimero wana kota na ndako bata mabenga biso tokoya na ndako noteke mama azanga te biso tokoyaka na direction place oyo kopesa adresse biso tokokende kaka wana totye bango maboko akoyeba meme pa teke yo nde moto obengaki biso soki bozodenonse bango te bokonyokwama bodenonse bango bodenonse bato ya mabe opesi aza na direction tel baza boye baza 3 baza 4 batelemi wana to bafandi wana tokotuna yo te tokomona yo mpe toza na mposa komona ta yo te tokokende kaka kosimba bango botikaka nimero signale atikaka nimero zingazinga nyonso botika nimero ya population population fo mpe malakima bandeko bolobaki ke mamani aza lisusu te ko alekaka te malamu mamani apemaki moke abelaki bango bakasa soki abeli akoya lisusu te okokende buluo okokende kafela okokende angenga tata mama soki olingi lupango na ye koma mero leta te denonse bakuluna to denonse bakuluna polisi eza wana pembeni na biso mpona kobatela biso na biloko na biso tolobi moto abombaka kuluna ngonga yango ya kodenonse ye obombaka moto ya mabe oyo yebe abimaka na manduki na motu soki odenonse ete bakangi ye na lupango na yo bino nyonso boyebaka ke lupango bozangi yango ekomi biro ya leta kende kobamba bato bamachete denonse ye otya lokatere na lopango oyebi mosala asalaka te omonaka ye abimaka kaka alati jakete evimba koma lekole elongwaka te na mokongo manduki na kati denonse ye
zwa numéro na nsima na nga na bato bazoya denonse ye ototia ye maboko soki ozobomba yo lobi mpo apesako mbongo ebele oliaka misuni mokolo oyo tokoya koyeba okozanga lopango wana poste de police odenonse bato ya mabe biloko mbobimombo biloko bilombe ezala mutu moko tazanga likolo ya mibeko na ye tokutana nga na bino namona noki elombe na bino yo mutu ozobomba bango bomba kaka nayebi bino deja mapango na bino nyonso ozobomba bango nayebi bino awa nazobelela nazoavertir bino olongola bango soki bakangi kuluna na lopango na yo oregrete na lopango na yo totiango biro ya leta oyo nyonso ayebi abatelaka kuluna na ndako na ye moto abimaka na mandoki abimaka na bamashete yo obombaka ye na ndako na ye soki polisi atie maboko yebaka na lopango na yo tokotiango maboko nasi biso nyonso tozoyoka tobotaka bana kasi mitema te meturu oyo tokobota mitema yo moto abombaka kuluna na ndako moto asimbaka mashete abimaka butu mwana na yo mosala na ye komela masanga banda ntongo ti pokwa mpo na butu abanda kokale bato soki bakangi ye na kati ya lupango na bino yebaka ke lupango na bino ekoma biro ya leta todenonse bato nyonso ya mabe oyo nyonso ya mabe population mama kanisa 9 mois mama na nga aza kaka mwana moko wana moye nabimisa akende na ngenge eza te akende bulo eza te bomoni 9 mois nde énergie onga nazobimisa nazokende koteya bokende kobenda bango matoi soki omoni ayokaka te ezongisa ye mboka pesa bapesa hectare kuna akata bilanga alona mokolo akobuka ye na Kinshasa akokoma patron soki ye alingi nyonso te zongisa ye na mboka soki oza na posa ya kovivre na Kinshasa systeme ya sika bakonzi babimisi yo mutu obombaka koluna obombaka criminel onde kustora soki kaka baye batie maboko na lopango na yo lopango wana etikali poste de police to susi ati ya la police bamemi yo bakotia yo na jefani soki ozaka na bakongo bakotika yo na frontière ya bakongo soki ozaka na bandundu na frontière ya bandundu o ngai ezaka nde avion ezali ya libumundunda soki boyebaka yango te libumundunda eza avion ya basoda oyo ezaka na kiti te na kati bakotia bino na kati bakitisi bino na aéroport ya mboka na bino yo sikoyo ozwi mosala ya kokendeka koluka sikoyo village na bino na ntango ezalaka wapi na Kinshasa okonyata lisusu makolo te parce que trop c'est trop bakonzi balembi bodenonse bozobomba soki bomoni batiki bino bopema na kimia bobimisi bango bopesi bakende kokata bato babotola bongo baya batya botya nzungu bolia mama mokolo yango okoluka pasa kotya nzungu lopango wana tokopesa o merci ekomi biro na biso denonse mama papa botya panza balocataire wana te oyo aza mobali ya mwana na ngai ayelaka nga biloko mama 99 jours eza ya yo na biloko wana na ye mais un jour ezali ya polisi ya proximité na nzambe na population soki tobweli yo kaka lopango wana bakonzi bakoya kokitaka drapo wana yo tomemi yo na jefan tokia kobwaka yo na soni ya mboka na bino na bafoto na bino tobabambi yango ya minene mwaye bozonga susu boye kozala te botikali na mboka na bana na bino wana bakokende nde bulu wangenga tozoloba bodenonse bateya bango bozolinga te bodenonse bango soki odenonse yo moko oye kotika bango bakonzi bakoyeba kopesa yango mateya po batika misala mabe kombino bozobomba bango kaka bobimi bilombe bolobi ke biso nde biso yaya tobandi sikoyo totelemi mosala ebandi sikoyo lopango te mpo afutaka yo bien yango wana yo otiki ye ye abimaka na manduki akende kobrake batu abotolaka bamoto abomaka batu kaba lopango wana yokelango pasi soki osomba yango so bakabela yo yokokabela yango polisi bakaminyo bakaminyo bino bozotyaka awa kaminyo etambolaka bakaminyo bozotyaka awa
Bonjour. Encore le responsable de la garage. Nalingi na avertir na place ki toye boy akomi ko kan police a proximité kana kana nalingi na avertir azawa boko banga te police a proximité kana ko sulu avant ya yeko cha maboko asululaka toza na posa to solola to ebisa bino posa na biso bino pe boye ebisa biso posa na bino poto eba koyokana eza na mutu moko tazaka likolo ya mibeko responsable azawa ok papa soki yo nde responsable na ndenge nga nayebi yo nde responsable no mituko oyo yebisanga napeso combien de jours koyo napeso isima na maloba na yo moko olobi napeso yo isima merci papa soki naleki nga napeso siko desima nga napeso yo olobi une semaine nabakisi lo une semaine nakota tani toka moto merci bino bato bazobomba bato ya mabe oyebi kulu navandaka pembeni na yo ngonga yango tolobi denonse ye bimisa ye soki tokangi ye papa na bino bato oyo botie bainacheve okoyoka kaka bangwana bazole mwana mutu kuna bangwana basali boye tala vigila na kati ya inacheve na yo baye bafandi bazomela byamba bakosilisa batami na nsima mutuka soki asasili azwi boye abaduki asote ake kobatama kuna tokopekisa te mpo toyebi bamoye na yo te memis eroyoka mouvement zwa numero oyo kozala na makasi akosimba ete aza na masheti akoya kobimela oto manduki zwa numero kaka na kati ya ndako mama yaka toza na veni tel croisement tel classe tel baza wana azoyoka bango libanda wana bazomenase toza na posa koya kotoke ndako na oteke bima baza wapi te biso tokoya kotya bango maboko zwa numero ya telefone soki oyoki bango benga biso ya kobatama eza yo moko te po numero totiki balabala mobili moto akoyeba teke nani nda bengi nani abengi te yo benga tokoza na posa kotoke ote ya kolakisa bango te yo pesa biso ka préciser ka bisika baza tokotya bango maboko tokobenga yo te mpe bakoyeba yo te bozwa numero ya telefone exaucé pesa bango bote mosaka opo ayaka kopesa eza bokilo na ngai elaka nga mbongo ya misuni mama mokolo yango kolela o butuka kolo nango nani ya awa lopango yango oyo obombaka motu ya mabe ere yango yako denonse omoni bien polisa proximité lelo atamboli oyo kolisa bino polisi ya proximité oyo aza polisi ya sika te azaka polisi ya kala me aza polisi oyo azwi mateya ya makasi mpona koyeba kobatela population na biloko na ye mpe koyebisa population azala mpe proche na biso mpona kodenonse makambo ya mabe comme biso toza baproche na bino bino mpe fo bosapproche na biso bino bozosapproche eza mpona kodenonse bamabe oyo bozomona il faut kodenonse mabe nyonso oyo bino bozovivre nzinganzinga kobomba te okotunanga mama na kodenonse yango ndenge tunanga te na nzela ya telefone eza teke yo omoni moto okomi kobelela komande motu yo te biso tozotambola na systeme ya telefone totikelo numero ya telefone oyo oyoki ka libanda na moto azolela wena boye yokoka kuna na ndako kobima te kobelela te koma ndako to na veni tel na direction tel baza wana libanda bazomenase tozoyoka motu kuna bazomenase bato ere tokoya tokotoke teke mama bima baza wapi te biso tokosalaka mosala na biso tosilisi tozongi moye mpe bayeba yo ekozala te
ceux qui beaucoup na système wana beaucoup vivre na mais ceux qui bozo muto azolela zokufa yo olali no kana ndako après kolela kokufa nde yo na tongo zana la police na butu babomaki mutu kuna kutazolela tozomona te toza na posa makambo na lisusu te toza na posa ekimbatseke bozala na kimia population vivre na kimia Pobo vivre na kimia bino boko kande boyebi batu mabe bino boko kande boyebi bisika mabe zali so bo dénoncer te to yeba te bo masala ils ne disent pas leurs enfants ma pexera répéter Maman, elle est bien. C'est une de ma belle, nous avons joué tout le type de problème. Problème, et tout le joué la folie, le système. Il y a la majeure partie c'est pas les enfants qui proviennent de loin. C'est quoi? Tu as besoin de dénoncer ça. Et comme le rôle la représente et pas na biso. Par contre, moi je au lieu c'est pas parent na après quelques jours batiki na parent na na mwana wana okome ennemi na bango. C'est là aussi un autre problème pas na biso. Et ça va de l'heure de pesa bino. Merci. Oh toujours vivre dans quartier parce que ces enfants là ba est-ce que vous numéro et là on a zoté à bango ya ngwana ya nazo bisa bino ko dénoncer bango pour maman ba ko ya pembe na biso toza na ta ebele toza bisa ba parents boya ko dénoncer bana na bino bazo yo kate donc on fait comprendre bango soki bango ba ndé yo ka papa te peut-être ko yo ka l'état oh yé nda ko za la député amboko lobby le général ya commune ya lobby akozala na fier ko ba général mususu bazo na ba quartier ke ngana botama na quartier oyo ministre ye nga botama na quartier oyo e kozala fier makasi ezate que bino bozaka bana quartier kaka bino moko lisusu bozo bomana ozoyeba ke papa aza papa kingandi bozo bimela ye yaya waza siko yo zoyoka esoni pona nini pona ko dénoncer bo dénoncer bango bo dénoncer bango na momo pe omoni ke azosala ba dérangement de kio na makasi te tsaye maboko kingandi bo dénoncer biso to kotanga yo te bo dénoncer numéro 12 kombo na ye bo dénoncer bo dénoncer bato ya mabe ntango yo pesi mo yo vandi na yo musane kosalama sange bo dénoncer bato ya mabe mama papa bo dénoncer mama boya ngana zala penitele na kona ngana zoka libanda mutu azokufa tokoya kobenga yo te biso tokoyaka kosadrese na mutu wana toza na posa kotokele yo te tokoyaka na koluka mutu wana akoyeba pe teke yo nde mutu oyebisa biso ezaka necessaire ozolekana na nzela bomoni likambo za nimero biso bengi na bambe kolekana na za place na kota na likambo te osauve kongoli bozwaka nimero yango wana ezoya na sima bozwaka place na nazofanda koki ozala pe olongo epa na yo ozata na veli mosusu okutani na mabe denonse mabe nyonso ozokutana nango na banzela na bakartier malamu eza bongo bakenda kobotola nde yo ozolia ya malamu soki bake bayibi ale yo na tongo nango tie misuni na moto olobi mbongo yango na kitoko mama 99 jours eza ya bino na misuni na bana na bino mais un jour eza ya nzambe na population soki totie bango maboko omoni na mapango yango bozobomba bango leta ekotala ye te oyo nazala lota kwanza bakotya wana drapo ekotelema toyebi bino bozobombaka bango bozolinga kodenonse bana na bino te soki oyo abduni oyo alobi te eza mwana na nga te eza oyo akuna soki oyo alobi te eza oyo anga te eza oyo akuna bozomikosa bino moko biso koto ezalaka te okaza tingambo mpe bazokimakila tila bodenonse bango toyebi mapangu nyonso bozobombaka bafuku toyebi soki tozoleka boye tozoavertir bino bobombaka bakuluna malamu yo moto oyokaka te ofanda kaka okende kobotola botolaka kaka malamu na 9 jours eza ya bino un jour eza ya leta nanzambe yo ta mwa ndako moko wana olobi bato bazalaka te me neti ndako oyo okomona yango kaka boye na butu eza ndako
babotoli bazobimela wana bazosote wana bazokotela wana bazokitalaka wana ozoba ndenge azofunda omoni bakiti nyonso bakoyoka yo bango nyonso bapanzani Maman, papa, bon dénoncer Koulouna, bon dénoncer. Police à proximité, ils approchent na bino, ils ont battu la bino na bino nyonso. Omoni mabe dénoncer, besoin numéro ya téléphone. Bon dénoncer mabe nyonso bino bozo mona zinga na bino. Bon dénoncer, bon bangate. Pero bon dénoncer, biso. Tokoya kotokelo ndaku teke yo lakisa biso aza wapi te biso tokoya na ndenge na bio pesa biso kaka adresse normale tokoya kozwa kasi bo mama oyo kozoloba musalo pe bozo sala kuna problème kala masanga wana sinde ba masanga na bayaka kolanda bazomena boyebi yango keza interdit biloko bozola malasi boyebi yango keza interdit nde bisiko bayaka komela yango sikoye bayaka komela bolobaka nini awa bakotaka te malamu mama yango na lobi omoninga lobi okuna okoexplike nga nini mama te ezalaki apres yo nde bayaki te koto toboyaka ngo tolingaka koto te baya kofandelaka koto so basali ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu Maman, bonjour. Natuni bakolo mituka nanu mama. Mutuka wa vanda na lopango wa. Ka lupango tokangana na se. Oyo sikoyo biso okotisi kabanda poto nyombi ba ile ko. Mais oyo avanda na se. Mama, yo yaka na la police wana ozana numéro na police. Yo bilongi yo na mona ngo kuna ata med fois don na ebi na tuni yo okoki ko benga te e ozomona ngo. Awa. Totono. 4 jeunes garçons na mwana mwasi moko bazo lali awa biso to bengana bango awa na mutuka o ba koti jana kati biso to yeto bengani bango ti bakei ça passe. Problème ezali awa ko il faut omoni mukolo camion banda kala bayebisaka esali déjà inana baliboso ezalaki kuna ayaka salisa musala esila zwa camion na yo kende nango ayilingaka kutu koyaka kozwa te yango na siko problème ezali il faut lokola nane baye il faut le basalela ye kaka convocation l'Afrique oyebi falu camion falu falu banda kala ye kozwa camion na linga koya bangulu ko yeyi bango bayebi afandaka na Afrique falu banda kala ya kozwa camion na yo aya kozwa Ba bamonaki ba bali 4 na mwana mwasi moko bazobimane na kati ya mutuka mokonzi biso mo jour ana na misu na biso moko ngana saka na auberge o ezali vers ba 0h tomoni 4 jeunes garçons bazo ya taba komi na kona biso yo bandi kokita tomoni fille moko ala na bango sima fille yango basali ni akati sibo biso to na kono telemi to na mouvement na bango tomoni ti ba ti na katsawa akoti après vu que tu as la mettre vu que tu as la mettre sécurité wana ni na yebisi mettre sécurité aye abengali bango bakei mais c'est si bazonga na bango sous to biso to kotaki bazonga na bango donc aba kuluna bavanda awa da buzo basala awa na basi na bango ya bakuluna bayo sala buzo bakaka awa nde hotel nde hotel mo yango. Merci.
kobanga te kodenonse ezaka civilité azala fardes azala polise omoni suspect abotolaka abomaka ayibaka denonse bozwa numero ya telefone bodenonsaka bakobanga te tokobenga yo teke yo moto olobaki te yo yebisa biso kaka aza place tokokende totie maboko yo tokobenga yo te zingazinga na biso tomoni pembeni na biso moto azokanga toyebi te yo kobima te ezalaka na ndako tokoya kotokelo teke mama yo olobaki bima te bakoyeba teke napesa numero wana mpona ezalaka question oza na problème obombaka bato ya mabe oyo basimbaka manduki aza soda te oyebi ye te mama papa bodenonse makambo ya mabe nyonso bozovivre zingazinga denonse kuluna criminel nape bodenonse bango o postura oyebi ye ya botolaka bamoto na kwa denonse ye ekobanga te zwa numero ya intervention benga mabe wana tokoyeba bango nini biso toza baproche na bino tozobatela bino na biloko na bino lupango ezobomba kuluna soki tokangi kuluna na lupango na yo yebake tata mama operdre lupango na yo ekomi biro ya leta denonse kuluna nyonso aza na kati ya lupango na yo eri yango oyo polisi azoloba nano akangi te oloba toakangi biso todenonse polisi na moma bapete tozali na yango esengeli tata mama denoma na biro ya polisi odenonse bodenonse bango biso tokotuna bino te kobanga te tokotanga yo te tokoya kotuna yo te ke moto yango aza wapi yo pesa biso ka numero esili soki obengi biso pesa biso ka adresse na baréférence aza te na denonse bango te oza na posa kaka basani oya batie ose eza girete bodenonsaka bango koza na balingi bodenonse mapango oyo ekotikala basusi ata la polisi na baposte de police bodenonse malamu yo moto obombaka ye na lopango namoni olembi lopango yango oza na poso okabela biso mapango ya leta mpo totyaka basusi ata eza mpenza ebele te okosunga biso wana bakonzi bakoya kotya nde kaka nzete ya drapo ya molai soki basi batie yango bongo nayebi te soki okende kofunda wata mpo bapesa yo lopango wana yo moko tokomema yo na mutuka soki oza moto ya bakongo na jefani ntina bakongo totiki na wava kishasa soki ozala moto ya bandundu comme yo ozotiela biso insécurité na kati ya kimbateke totie yo mpenza na revoir bandundu soki okolobaki epai na biso ezala kaka avion toza na libumundunda oyo ya basoda bakonzi bakotiango angele omati na libumundunda na biloko na yo na tikapa bakitisi yo okomi koluka village natal na oyo moko na kishasa otikali kuna. Voilà, très cher ami internaute, donc awa te kolobela bino sikoyo makambo etali insécurité na commune ya Kimonseke précisément na disika changu et siko wapi ba civique bazonyo ko la bongo population ya commune ya Kimonseke. Alors na bokasi ya la police à proximité bangonde bazo sala appel na ba parents que non et puis na ba o bazanzinga ndinga comme ba voisin ba dénoncer bana wana ya mabe wana o bazonyo ko la bango bazonyo ko la pena population. Et alors kobanga te la police a tika bongo numéro na ye partout en tout cas kuchapo na mosala o kitoko
maman lieutenant azosala vraiment il y a la proximité alors kobanga te benga bakokitana sur le terrain batia bango maboko pour que bozala na kimia comme na temps moko ya ba fête donc à bientôt tozo fêter bon le 25 décembre Noël et puis le 1er janvier et ça bon bonne année 2026 alors il faut pas fêter pendant kitoko et ba boyi bongo ba kuluna wana banyoko la bongo population ko botola tope ko kata tope ko boma balingi eloko wana te yango tokiti sur le terrain to la kisabino parce que TVZ radio tenir ba moka toujours rester toujours branché rester toujours scotché sur cette chaîne il y a biso podcast et si quoi besoin d'informations vraies nengeza et puis tolanda ndenge maman lieutenant zo sala vraiment mon sala kitoko awa na commune à Kimbonte que précisément na ba quartiers différents quartier Mabinda quartier Chumabwa quartier Boma et partout vraiment à Zotambola. Merci beaucoup tout s'il te plaît. Merci. Sala penza parce que tozomona pe tozolala malamu te kotungisa na kotungisa mbongo na yo moko bazozwa obaluka botambola butuma botambola moi mabe bapasi na bapasi bakoni okatela biso bato nzambe asunga penza tozala malamu tometovanda malamu asimbaka masheti eri yango tozoloba oya kosika koko na ye bodenonse batala ye biso moko toyekosoya fai na yo yebaka te lopango na yo ekokoma bisika oyo leta akotya maboko mpona kengela bato balingi kimia yango oyo esengeli bodenonse ye po tozala na kimia biso na bino tata mama bodenonse bato nyonso ya mabe sokoyedi mwana yazala koluna te me ayambaka bakoluna na ndako na bino eri yango obodenonse parce que soki polise aye kotya bango maboko ezala criminel ezala violeur bato nyonso oyo basala misala ya mabe oyo aza criminel aviolaka bana bato aza kuluna asimbaka mashete eri yango ya kofonda ye motabomba tolobi boye soki obokolaka bana oyo ya mabe bakuluna baviolere oyo baviolaka bana mike obokolaka bato basimbaka mashete yo obokolaka bato ya ndenge na ndenge oyebi bango baza pembeni na bino polisi ya proximité epusani liboso na bino mpona koyebisa bino ke bodenonse ntango bozodenonse kimi ekozala epa na bino wana polisi akokanga bango mais soki odenonse te yebaka soki baye kokanga koluna epa na bino lopango wana tokotyango biro ya leta omoni lelo nalobi eza mesure moso babangi kosakata lopango na bino tosaisir lopango na bino soki bapekeli wana toki basi oyo aza proche ya population azobatela population na biloko na ye denonse bato ya mabe na polisi ya denonse ye totya ye maboko bozwa numero ya telefone bobanga te ngoma yango tozoloba toza na posa bodenonse bato nyonso ya mabe moto aviolaka bana bato moyibi oyo asimbaka manduki mashete soki boyebi ye boya kodenonse na polisi soki polisi obotola bokozwa numero ya telefone te yo kobenga te yaza wana kende kobatama na pembeni komanda omoni na direction tel toza place tel baza wana bazobotola oyo ofandi mpe obeti sambla biso tokoya kotuna yo teke aza wapi te biso tokolandaka adresse oyo opesi biso jour et nuit bagangster baba nini wana vini omoni balabala vako soko kati kaka mai aparti ya wana nyonso na point wana mpe opusani mwa moke na liboso okomona bango ntango bomonaka bango wana yango moni polisi azotambola katika nimero kote nyonso wana papa na banda kote nyonso na panza nimero soki bozali komona bango bosala nini yo bimaki mais respect comme ça eza place
polisi kaka boye un grand kuluna azopesa bato ba machete bakangi batiki ye omoni ka ndenge nazoyebisa omoni ka nde otambola mitambolelaka malembe ntina biro soki olingi olakisaki yange oyebi nga ata okoti na kati ya libula furumi na kozwa yo nayebisi yo ubie bandako mitambola nakuta yo na biro kende nakuta yo na biro nakuta yo na biro soki kaka omeki ere na kozwa yo yokutoke na peve ya yo moko nayebisi yo nasala omukanda nini embesi na yo kende kuna nasala omikanda oyoka nya moto ya transport odenosaka bato ya mabe Bonjour, maman, deux botales en lelo. Ah, kende. nalobi boya omoni mbongo akununa eza elengi kolia na ya criminel na ya pasteur nakoki kolia olia nona 9 jours mais un jour kosanza yango ezala pasi naye koavertir o kaka te à partir d'aujourd'hui nalingi koyoka te lopango na yo oyo bacriminel basolona bapastora nakobenga bango na bafason nyonso mpo basalaka nyonso nalingi koyoka te ke bayaki na ndenge yango bafandaki nde wana basalaka nyonso mama soki oza na posa ya lobango ezala mama ozoyokanga soki baye benganaka to benga biso soki bango baleki yo na makasi soki ozosala yango te lopango na yo eseki deja na buka ya kotikala biro ya napolisi soki bakuti mama otana mboka oyebi mbola otana mboka bakozongisa yo na mboka tozalaka wapi na bakongo na bandundu ok bakotia yo na oreva kishasa na jefan bamemi yo na basani na yo na biloko na yo bake kotala omoni ya oreva kishasa bayebiso oluka siko mboka Président, progrès bazalaka bakomanda ya bato bapesaka discipline na kati na parti bato oyo balokaka basala voilà tomoni vraiment mama na biso netina vandi na bureau te tomoni totamboli vraiment d'abord ezalaki na bokasi mpona nini d'abord ezali mpona makambo ya kodenonse bato ya mabe tellement mabe ezoleka yango totamboli mpona kolakisa bango mosala na biso devoir na biso eza nini liba population kolakisi bango ke devoir na biso eza kobatela population na biloko na retour na population mpe ye na ngambo na biso efa azongisa biso ape adenonsaka mabe oyo azomona nzingazinga na ye. Voilà, nous venons à la fin de notre magazine pour aujourd'hui. En tout cas, bomoni binomoko ndenge la police à proximité ba koti pena porte par porte. Alors quoi avertir bango déjà ko kota pena mapangu o ezaki ba yebi ke civique azalaka wana papa mama tango bomba soko bomba mwana yo c'est le temps ya côté ya ye atika biloko wana pour que balingi population ya Kimbate ke ba fêter kimia na ndenge pena elongo bani yo moto kitaki sur le terrain to la sabino moni ndenge de tamboli to kotina mapango na bango to tamboli pona
koyebisa bango ete batika biloko wana eza vraiment mabi makasi. Un grand merci à mon équipe technique dans la Sima Caméra, Nazaki Bongona, ingénieur Doba Sadissa Ali Nzambe. Merci pour cette belle image. Quant à moi, votre humble serviteur Watakin 24, le lion de la presse congolaise, donc na pesino pe ba maton de belé et batpena batala émission Bandeli Tisuka. Vous abonnez massivement, vous appétez, vous akana chaîne no bolinga makasi ya biso podcast. Un grand merci à l'étreux d'affaires Boss Roni Malunama ainsi qu'à Boss Choking Malunama et Boss Yannick aussi. Un grand merci aussi à mon sponsor privé, à mon vieux Charlie Wayung, il y a Maman Coco Matatim 001 Héros de l'ombre depuis Canada. Et un grand merci aussi à Maman Maman Kariat depuis Turquie. Un grand merci aussi à notre maman, donc il y a vraiment la bengare, mère moi, mon pena a parlé, Maman Laura Chu, donc il y a bengare, na habité son rôle banini, la zara toujours l'écolo, et Maman Aigle, donc il y a toujours l'écolo. Un grand merci aussi à mon papa Simon Faka Stati à Paris, et à maman Cécile et Massang Molongo Maya Bike Silate. Un grand merci. Un grand merci aussi à mon vieux trésor Lutonadio et l'homme à 500 000 valises à Bilamba, à maman Laetitia Kanolo. Bon s'abonner, ok, tina la notification et comme ça, bah émission qui toque bah comme la moi les lobana qui m'attendent n'enge bah zobele la pona qui bah dénoncer bah ici kao bah kuluna bazali et ça pena mala omingité. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro ce qui est sous à zongité. Bye. Yabiso yango oyo ezabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mo misale monani minga kolobeza te uti musika esasa tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mo misale monani minga kolobeza te uti musika